bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV3 makambo ni mosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi banga raponani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa biso ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien oh ya tikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi. Babi la na mamwa bien na kata BTV3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie là mon boss ma pèse ma mbote. On a BTV3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti Mbote balanzi ya BTV3 Info Plus eza bino ndeko na bino yaya na bino mama na bino leki na bino Etoile Botaka double mbonda na ndeto bakaka Kin-Poto Mabe Ekoti. Kin-Poto Mabe Ekoti na Kin-Poto Ekoti partout dans le monde. Lelo na Kin-Poto tozo lobela na nous sujet oyo ya bizeli ya bana Basi. Impolitesse pe ya bana Basi le baza sur respecter envers mibali na bango. Wana na plateau na ngai na zanga mokote naza ilongo na invité na BISO BM la star BERENICE ma voango ma voangi zola ma copine privée le tokomekana ko panzana nteke ya ko décortiquer na to bano mabezo utawa pe pa ya Basi to ipaya mibali surtout Basi impolitesse eleki bango makasi wana papa Mardocha zo fongola biso pona BERENICE eba na komona na bonjour BM. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, santé bien. Kando zomona. Kando nazomona Kin-Poto Mabe Ekoti belé. Vraiment donc eza penza réalité. Eza vraiment bon Mabe Ekoti penza. Ezo panza makasi. Ezo panza makasi impolitesse surtout pas bana Basi. Bana Basi lelo bazolinga banga susu mbeli na bango te. Bazo respecter eza mibeli na bango te. Oui, vraiment, eza passe. Donc, eza passe. Ba maman, biso te ba koko na biso. Tant bazara na mabala. Bientôt bazara na banda kuna ba parents na bango. Eza lelo ndete to vivre na monde. Donc nazo ebate virus yango ezo uta wapi eza nini. Pour tous autres la mabe yango pe autant la fille mususu azane déjà famille baza bien éduquée. Mais tant à Kelibala a changé maman totalement. Donc toujours yebate toujours comprendre te au monde moi simso zo vivre na mobile na ye tangu na mobile na ye bazaki no ki chéri respect zala ki ya makasi lelo mobile azua tie na ndako qui impolitesse la tie nzoto lokola kazaka qui impolitesse vraiment la tie nzoto mona moi si façon nga zo manquer mobile na ye okokondima te oko sepela ngata mukete donc au monde ki respect zati respect zate même voir comme on a ata ba jeune fille soit jeune fille au monde OK côté msupenda OK côté la moto mona mwana mkia va na kit mais yom kolo de potere maki alors peso kit te ah te so le bien toi so bien te na peso kit ndeni oh eza sensé yo kutanga na peso kit mais otake ozo répondre azam kolone ya zaleki donc vraiment Mabe Ekoti makasi qui impolitesse c'est makasi donc il respect zate bana miki respecte na ba parents mona mkia la ne libanda azo zonga ne na tongo donc azo respecter ba parents to ba te que papa ne azanda robete ne pe porte donc il respect zate ceux qui bana miki bazo respecter ba parents na bango te ko parents ozo zwa qui charge ya mwana te c'est comme mona osani on fa bima abeta porte oza ko bijou fongole po bino bozo ba charge bana bino te vraiment ça passe ceux qui parents soit charge na oté donc c'est que on a et si ça makasi et si ça valeur ya ba parents na yo non est-ce peut-être ça ba conjoncture en mboka des ans la sens wana donc et loko zaka makasi to basé sur zaka respect moi il faut zaka respect pas parents moi il faut zaka respect pas parents moi il faut zaka respect biso surtout basi ba maman il faut zaka respect mbali na biso au mona ke mobali mbongo ezali sous mbali mbongo sili mais il faut mona tellement moi sim tazo bima luka mbongo ozo mona nepso étoile nanga ondimate ozo mona moi sindenga zo zwa mobali lokola papier hygiénique respect pas mobali ezate azo pesa mbali valeur te azo répondre mbali mabe azo kata mbali ba réponse pour na nini mobali akomi na moment ya faiblesse yimta zo kipendaku mobali asili valeur donc n'est-ce kazo rali puta libala te mobali ya ta pantalon chemise pour azo luka mbongo ba mama fidèle auto loba que le meilleur le pire eza wapi
eza wapi yango ozomona ke biso basi mabala ezuru meto ebina ba commune yabo ndito toke ba commune ba mariage civil wana 650 euros bazota ba alliance mabala kuna soke kuna na bango ba bourgmestre ba lembi divorce ezo sa maboni respect zate omona ndeti mwana moko auti ko bana ka sali ka 2 mois libali kufi yezo imaginer 2 mois libale kufa ko respecter mobali ta sala boy alingi ta sabana na mwa muke pardon bongani na zanani na commande koba po tala vraiment ezara passe bate andeni au mon souper maman doit tenter à moi naé donc eze lo moka na comprendre te façon de l'avion to kende ba ko comme ça za la boité ba ko na biso za ka boité ba ko tonga les meilleurs les plus baloba ngoté ba ko za li ba la commission mais biso to ba les meilleurs les pires mais to ko ça il ngoté mais ben li pour tali bien pe faute zo te mingi pa bino bana basi ezana nde ko mobali moko lobi a ebisu te so ki akolinga so moi si su pa bi po basa lelo baza bango respecter bango te nde ko mbana bi moi si ne so simbo finga ene miso abatu na so ni moi si na ya ko finga ya finga kena mitaka ka bafutela ka lupango oyo ezali na bana basi pe bazana lupango bafutela ka moi si na bano c'est ko zangise plutôt respect valeur exacte pour kutu ba respecta ka susu te je me suis avandi boye ba ndiko discuter na fille moko ya lupango kaka fille na afingi mobile na ye moi si aya po ya koloba mobile beti moi si na mbata bi jamais kolobate parce que ti lelo fille wana bando finga nga eza grâce na yo tellement yo banga no nga to respectanga to pesa nga valeur na nga ki mobilité te yango moni ba baso wana ba finga nga yi sikopo na yo moi sa lolenge wana vraiment ça passe donc ça passe pour mobile azosi la valeur ti libanda na personne qui importance nango qui importance kuta moi c'est souka na chambre ata una salon bana bakoye bate so ke bimiti na lopango mo fi wana manke mobile na ya tantini wana pona moi si moko alors moi si wana il faut azo mériter il faut so baza ba pare abengo parane ba pese conseil bi ba famille na ye yango zo mona ke basi bazo kaba bibali na bango bazo ke ndolinga ba deuxième fois mona ke azo kolinga moi sur libanda po mobali aza lesi na ndaku na ye surtout ba bloko mingi sama na poto biloko na mingi osama na poto basi a poto baza respecter pa mibali na bango ngamo peza o eza likambo na loba neza réalité mobali ngana bi mobali mona poto asali trondeza na mwasi je sais imaginer à supporter maramunyo mais a koka qui même pas tant ngande bazaka batadika ba poto azuma mwasi mobwe a chéri asala bo anika décalé tina niki siko atali kuna na poto kuna balangisa ke semul moi ça venait ngape na bi matongo na ke boka na kaou ngana ke na kaou na ngana bima nyongo c'est quoi ça juste un ndenge moko bon en fait na poto ouais mobala salate moi ça salate photo look et ça sensité bona kosimba ngate na ba fatigue mais le neuf so ke ba sai divorce na moi na kin na moi ça ba 5 mois balier mbala moko abali moi bala poto aye awa aye ko bala moi ça kin ba sene ka 5 mois pour moi na poto comportement mabe ya makasi na poto impoli ya makasi ko imagine c'est que c'est moule na ba décalé ko tonique c'est bosa yo mona moi ça libaba ça to tana ba mbeto lelo ngata ndaki naza fatigue yo petanda yo lelo zongi avant ngana obima lobina 10 heures na 4 heures yo tanda mbeto mobali skotaka biso be basi kuna na poto basimbaka biso te aza pe na temps simbete dans mobali ko mera kini poto don diem tazaka kinkolo ya Kinshasa ti po nini na kini aza l'aise et puis ne banika décalé te ayebi kutu même pas donc habiter tete na se retrouver bandaka na batana sur Alex na moi so fena kutanga na moi sabo ce qu'on a minute boy moi ça zo mérité mikana moi ça donc ba changer combo na minute na moi si ba kabana chasse pe na moi so na poto ezaka monde salaka ba sala na kini ba yaki moi bilo ba pese mais ce ko o ya kini penza balier coutumier religieux civil abali peut-être alliance va na le pan na ye donc bali kutakumi ata sala ka 2 mois na poto 4 mois na kini ka bon asala 2 mois na poto 4 mois na kini d'autres pas pe berenice pe ba fille so mi bali pe ba osabini po ba fille pe bolikisi eza na fille moko ayebisanga biyende eza bi ata mokomota ko pesa mobali respect parce que azaka respect na mobali moko banda ko vivre na ye banda ko linga mbala na makasi pas aka fidèle pas aka respect et pas mobali wana o mbala na ti a ya tia subete mais eloko mobali wana oya sala ende eloko abido ezangi se respect même pas ya bana mibala bi ata mokomota tiko za sous respect et pas moto tenge mobile il faut ba kenda mbala ti a et pas ti b a ti c comme na y na lobi yango mobali oyo asalaka ebongo o chanter ya comme impoli na mibali nyonso na vinga na lobango ne tozalaka boy so to lingani soki mwasa na sala o mabe to ngambala basala mabe to raisonner ngo bongo te poto no changer mibali
to bando changer mibali ko bulate ke soki ye wana sala ko mabe papi nde picho sala mabe non comportement no basako mabe na kolinga to bimso suya zakine malamu amoni ke wina zui mwasa boyo sko bite fona mema comportement o asala nga boy nga mobalo ni na kangele na mwasi kuna na okefana ba mibali misa to 4 5 nana yebiso ke o ana ozana pe a onyokola donc ezaka passe. Donc ezaka passe pour na biso yango moni tozo nyokola ba pasteur na biso pamba bazo mate ba menti si ngoma na zo luka libala zo pe libala ngo zu libala ngo elenga libala e komi lobi komi problème mobali pe musala soke longo eso to mo biso basi to za ba poka ba vie na biso oza ba poka no tambola e ozuna mbala batu abalongole musanjo eso musamba na so longa koza yo mwasi mais ozo koka ko supporter passe mobali no te biso lingaka bozui moni biso basi lo emboma biso to zala ka bien to zwa ka mais passe pe zalaka passe pe zalaka mama ta utumbonga kisa on peut mo pe kitara so ekiti ba sengo sacrifice bon poni biso to lingi sacrifice te na mandaka mabala to lingi sacrifice te poane photo e ba ko saisir union photo ye ba passe ezali moi mbule ezali nzamba za bata amekarate ameka biso basiti abi o penza fona longo no mbala na musata pendant 2 ans na te soko fana mbalo o mona ke yo muto fana mbala ngo kutu bobanyene bozui o comme bo mobile bozui sili o ko supporter to ke nzamba o penza o mériter ti. Donc il y a un moni biso base tout ça ba mama il faut tout ça la mitema minene mitema ya ko supporter ça te que ceux qui au moins so mbala charge donc au moins na mobile ko papier hygiénique non to mobile bisa ki mbongo bala kiyo c'est raza na bolingo na yo tango zangi tala ta rétroviseur so base ko ta rétroviseur ti biso lingaka lelo pourquoi et qui to côté ba parents ba sunga biso te na ba parents ba ki no kuta na so ba sunga ba te na ye ba pété. Mais ba parents ba sunga biso te fo bino mo pe bo mi sunga fo ba ke impolitesse eza vraiment qui to côté na o Italie bana ya basi eza fimo c'est en fille ngutu ngana ebi so abando finga ba mibali oko katana na keldo oko katana kando ko bete mbata mais ce que to ko sa ko boni ngako to sona kuta na mutu lokwa ndeti fille ana findeti ngai normalement na linga finga no mo mbalti nga penza linga ngade ko sana moi tete sala na na koki ko finga moi la mobilité on a manqué mon bal jamais mais yesu ko bon bal ye fille na lobi alobi yende za so mobile finga oza moi la mobile oza nani soko fingiye ye po finga yo donc ala temps na te soko fingiye ye pe o kito mate pa ko zongsela yo ma finga ko finga yo wa eza kindoki donc ndenga za na batu nyonso wa finga bango ba amikona bana butu oui wa eza kindoki o boy lonye sili ona eza kindoki eza sensté donc so mbala finga po finga so so neti yo tutie mo mbala so ka o tutanga bo poani alobe yo pe faut répondre tandis que yo mto bandie mabe ona eza kindoki aza misa mabe il faut luka délivrance. Merci Bernice to comme déjà na suka émission na biso moi liloba pona bandeko na basi oyo basala ka comportement o babanga ba mibali na bango te au moins mususu ali banda ya ndako wana bizeli mususu ya malamu tant mobala o cheka na ndako impolitesse wana amatisi yango susu doze ko parce que a trop si peut-être ninga zanda ka libala ta a fingi mobali peut-être ko bimiseli banda te pona ba fia lolengi wana conseil no opese pa na bango vraiment conseil on a la copesa na ba fille na ba maman na bana donc on s'attend à maza mwasi conseil na pesa vraiment toye ba ko changer pour eza passe moi ba biso so ba innocent to tout les pour na cause na bino ba to ba impoli yo tout là o kasiko tout là suka so mta mundi ba yo penza so ba identité mta impolitesse wana mais njo ande ba tout ça to changer tant mobala to na ndaku ye mobala za bébé donc mobali ndaza boko lembe tata mbala sumbi ndaza mbali pe sumbi na po aza maboko na makonoke na toilette yo mwasi pe oza na droit même ko bwa kele mbala za Bernice yo sala mbala sumbi na po aza ntutu makatso zoke bwaka poka batba mona ka Bernice oloba Etoile Botaka comme na za zolo biso e kon la sini bolingo na linga bolingo makasi pe na linga mibali makasi ata bando mbe na linga ba makasi yango monique Emission to benga na bino na tika boeta so va changer il faut luka ba délivrance donc vraiment va changer donc oh yebi ka sa maman na ndako que soit mon papa na faiblesse yeba ko soutenir papa ba biso to za on a pas ko soutenir mibali donc to yeba vraiment ko changer donc to changer bezali na biso bino pe basi a poto quand même na to zo sala mbongo ngozo luka
ata kutu yo muto tozana ba privilège belé ba kangaka biso te mbala ko beto te respecter mobali. Respecter mobali moi mutu super mobali penda biso mbonga futelo pe tike biyo kebe poto. Okomi kuno baluke lié. Il faut ça mutema niame. So za mutema muto nzamba kelo ko sala ngote vraiment to changer ba maman, to changer biso ba jeune fille vraiment to changer vraiment. Donc vraiment to changer. Donc conseil na yango bino pe ba papa ba bino bo changer ba comportement ba maman ba kon ça va impoli. Tant ozana moi si na yo. Yeba pe ko zo pe ko pe ça moi no respect. Respect ça bo umbuté. Respectez moi si na yo te que so tira moi si ah moi ça kanga fani mnobo yo moneli non. Respect exact que lo po bon non. Il faut tous à la biso tous à la ndemo pour ça la bien. Et on moni MABAL ezo kufa ezo rumela te liba mutu so ba ata ba leki ba ti voile ba ke commune boy. Yo kasi ba rumela. Ntazaka impona na ba ma quartier ba yeba impoli. Donc MABAL po ba la utira musika ya quartier ba lote po ani identité beba. Pourquoi? Ba maso ka ba bala ba commission Baba te tanga so lelo biso comme ça comment Facebook bien te comme ça comme Facebook na WhatsApp on bala lingo so na ba groupe ya WhatsApp obeti no liba ko ka njela be ko linga mbanje ko passe mbale ma passe so za mbale yo moko za ba na moko faut battre donc boye ba ko battre ba tata respect ça ratina ba famille quoi donc c'est ça respect et ça ba famille ba ko battre la ba tata bon non ba tata faut ba ko battre la bango Berenice na biso numéro téléphone na bay oyo bakuluka babenga yo pour le kitoko bi vraiment bi opesi conseil kitoko na bay o bakolinga babenga yo opesi bango numéro ya téléphone pour na ba conseil pe bebe ba olando banga babengo bazo ba conseil opesi bango numéro ya téléphone na mabanga na yo na bay yo bay bana ko s'abonner na BTV 3. Ok, vraiment merci. Numéro na téléphone déjà 243 plus 243 te mana ko ka otia ba code ya nate na misaka bamba ma ba ndam wana plus 243 89 83 71 616 plus 243 89 83 71 616 numéro na yango na ya BM la star numéro na yango na mabanga na ngezaka na pesi ba mbote na famille na mobimba famille Mavwangi ba gros bijou na pesi papa na ngai Emmanuel Mavwangi maman na ngai Georgette Ngamidimba Kibal mon fils Redeve Mawidi na pesi ba mbote na ngai lisusu makasi na Pichu di kandombala mwana Basi so mobali moko ya mukusi ya mbinga libu munene donc ba bima boko petelo kwa matrice na pie ba mbote na ngali susu epai ya Dems Kintala autrement dit papa social ba gros bisous na yo ba mbote na ngali susu epai ya petite sœur chérie Alpha de prix Belgique Alpha de prix Belgique maman ya bon na bossa comme bébé na bossa comme bébé so ba leki na yo bossa comme bébé na ngaite na bossa basa bana poto nga ba comme makasi pardon ba gros bisous ya bébé donc vibota mobimba na pesu ba mbote na ngane Etoile Botaka ba bibo s'abonner ba bitaka chaîne bo no mona nga papa ba chaîne so na zangi faut bo benge Etoile bo tuna ndeni to moni BMT ba gros bisous na ngai su Nathalie pululu Puis Carlos Puis et kasi yazaka le roi Puis ye penza yende a remplacer pour Luluti yim to sa so ba bia ba bitala kaka artiste so mboko ba biene do papa social on dit mata artiste so la kitoko do ba gros bisous na Carlos Puis bisiko zali donc c'est ça chaîne na biso na bosaniko BTV 3 Info Plus BTV 3 Info Plus ba bibo s'abonner massif vraiment ba oyanga bo s'abonner na BBC bo s'abonner dans la côte costume ka ba théâtre carte bo s'abonner vraiment massif vraiment ba oyanga to no partager bo s'abonner donc vraiment elle aime notre ba gros bisous ba gros bisous na ba nyonso o bozolanda biso na émission kitoko Kin-Poto Mabe Ekoti balobi ya malamba zwaka mabe batikaka tosaka wana pona kotalisa bino ba réalité oyo ezo passé na vie sociale na vie ya batu surtout mingi ya bana basi lelo ba comme l'importance lo mususu ya to changer toza basi tozonga biso eza na tina te ko sala ka importance pe ya mobile na yo soki mabe ezali benga papa talisa ye azonga mutu ezaka te ko finga ko kisa so na miso batu ko mobile na yo moko
to chéri na yo moko soko zo finga na misu ya batu ba misu tu mingi bana mikele misu bana basi beke ba respecter mobile na yo te alors tango yo ba ko finga pe mobile ne pe kanga motema wana yeba na ko supporter parce que yo moto pesi bon déjà c'est ya ko ba ko manquer mobile na yo donc to changer no bizé na biso bana basi eux za la bien to changer vraiment pour toi ba maman nde abotaka maman nde zaka motema munene to meka ko changer et sunga biso na vie et ça biso be wana to rumena mibali na biso omanika soka yo ka o changer yo ndo talanga bo soka yo changer okomika mwasi malamu mwasa boto c'est envers mobile na yo po mobile na azolo mbanda na ebite c'est mbana anchor andoki azolo mbanda te po eloko tamso banda ko luka ngwana yo zana ngo respect wana azolo mbanda te. Bon s'abonner massivement na chaîne Biso Kitoko BTV3 Info Plus. Bon s'abonner, bon partager, rappel mi émission. Yo mto landi ango zoata na yo ko partager. Nzambo nga bonde la ka aozanga tena ko bakiselo mi kolebe na sina moyo oyo. Surtout ba commentaire, bo commenter, to na posta ba remarque na bino, to na posta ba conseil no mingi na sewana na ba commentaire et ça ka barbara mingi. O pa linga benga o bengi po pese biska botaka koto saki boy. To zana ka pona na ko yoka o bino boko linga to sa to ko sala yango pona bino ba oyo bolandaka biso boye meli susu mingi ba j'aime et ça ka bien makasi na profiter na pesa ba mbote na ngai pa ba abonner surtout ba abonner na biso ba abonner na biso uniquement na pesa bino ba mbote bisika ozwami mbote na pesa pa Chila Mbrozo mbote na pesa pa Carlos Pui mbote na pesa pa Claudia Changu double revolver Tabita Changu mama sociale papa Dido Lumbe Selemani Madefa Pembe na pesa mbote pa Sandra Oloki na pesa mbote pa maman chérie Sidonie Ingu mon papa Justin Chaumba mbote pa mon père spirituel apôtre Gilles Mawana banania sur la charité le pesi bino mbote Mary Love ma copine chérie Ornella Falanga Cleves Kibesi Shaba Mumbamba Chadrik Chaumba Christelle Chaumba la joie Chaumba Prince Vangu Jordi Ngamata la pesi bino mbote Jonathan Ngamata libanais ba mbote na ba papine kina tema pope boze belé ba mbote kai belé ba papine kina ba gravna mawela la pesi bino ba mbote belé ceux qui connaissent biso asungi biso to kutana na numéro ezoya mbalasima toujours na Berenice bye. Bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV3 makambo ni mosila no bolobaki ni bemba kondo tisekeni banga raponani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa mizo kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien o ya tikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie na yo mon boss ba pesi mambote. On a BTV3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti